artiste. Donc artiste, il faut penser autrement. Artiste, il faut penser autrement. Moi, je pense que c'est très important parce que toi, on a posté que l'artiste va apporter quelque chose, surtout dans la société. Mais avant que tu aies un album, Bogis Bompema, depuis que Bandi Musique, est-ce que les autres que Bogis peut se retrouver là-bas, œuvre non, on a artiste monté à se retrouver dans la œuvre. Déjà, on a passé en Nambo, on a contre Ango. Dans le sens que nous avons un gouvernement tout contre Yango. Mais nous sommes bien ça la marque. Non, on a parlé dans le secteur de la musique. Cela veut dire que tout est obligé de faire 10 albums. Nous sommes à celle album, Moko Nzembo Moko. Tout ça, 70 millions d'habitants dans la capitale. Par exemple, l'artiste a sali album Moko. A sali 2 chansons et que compter kaka 5 millions à Pamba de personnes, bah, sont cédés à 1000 francs congolais, comme millionnaire avec 5 millions. Mais sur le peuple, ils ont le pouvoir, il y a 200 francs, ils ont cédé à 1000 francs. On comprend. Donc déjà, je me passe à contre un saranati. Sur l'artiste, comme artiste et musicien congolais, c'est créé à Liboso, tout court à Liboso. Il faut la macasse maîtriser cours en mendicité. Il y a Osenga, Atazanani, Abenga, Karabatu. Donc il faut la mendiant. Soit il faut se livrer. Oui, soit il faut se livrer, soit aux esprits, il faut se livrer dans le domaine moko il y a sorcellerie, cela veut dire que se livrer dans makamoko, il y a impudicité, il y a kindumba moi bouzo beaucoup fait la maladie, au maladie moi mabio TV, soit ko moi si moko dans libabe ko bepsi vina yo comme bloqué comme freiner. Donc non, il y a te que na prière makasi, on parler ba danger biso tozana ngolelo. Pour moi, un artiste musicien na télé, mais vieux artiste bazo vivre vie à mendicité. Artiste moko ta koloba na Congo à vivre na droit. Prévenir le ba message koufi na banzembo. Muto sala solo vocal parole a bieza mi balé 17 kaliaka ba kombo bato. Moi je pense que l'état est singeli pe ata la peine. Te yango sko monique to bano yakaka ko flatter bango. Moni mboka na biso, moni ba konzi non. Pour na ko sala na musique o biso to ali lelo mama ya musique ya Afrique. Congo RDC. Mais banze mon abiso photo que nous salons toujours na libanda. Ba budget zali kaka pona bamboka ya ba budget zaka pona ba budget zali kaka pona ba secteur sous secteur ya culture. Donc eza mobulu. Donc l'artiste va vivre à mendicité na kosenga donc via passe ya osakanate. Donc moi je pense que le rôle jamais dans jabilo na monde que biso jamais netinga vraiment. Donc, moi, je pense que le rôle à Sonika, donc, liquider en gros le commis Sokoda, parce que ça qui a na réunion sur la journaliste, na réunion donc papa Wemba, Blaise Boula, tout bazala qui pour la rebondir de façon que l'artiste va se retrouver. Je pense que les jours à venir, tout le monde a artiste na biso, et puis on dit que biso mingi a les ala tous la macasse mingi quand la promesse. Ma casse mine na théorie biso ce comme que toi da costa déjà ko saigner il faut te le battre que biso to sacrifier pour toi yo que c'est mon ba père so ba sacrifier biso to la bien parce que comme tout biso to sacrifier comme banana biso to lia mon colonie donc je pense que maman ba aide postime jour dans la cercueil aux likili au coup fi ba betelo fanfan comme colonel mais des vivants nos vivants en côté donc toi un espoir que dans les jours à venir ma camote vous a bien mais beaucoup on a tous un album là où tu co réaliser album et d'abord on a combien de titres non ba titre est masqué hein titre est masqué dans tout est à combien bon ba titre est masqué mais ba nombre de chansons est masqué so disque bimika oyoka quelque part ba œuvre ningi za jeko za décider ba to ba tuna est-ce que Bogis bon ma parce là na wengi BCB carton mono sur leki moi moké papa chéri moi moké au lobelipe album là suis vous êtes toujours na wengi BCB to aussi au longman na otikala en esprit donc na sepeli to na question na yo tango kana loba papa chéri ti lo na cessate ko loba na même naza siko lisusu présent na wenge tening zalaki mais aza vu naza très très reconnaissant na à travers ye nzambe na nzela ni tutambuli mokili mobimba bamboka otonanga kana ba géographie Washington capitale États-Unis oyo Atlanta mboka ya Martin Luther King oyo New York Boston bamboka na tout osali yango ba tokoti na ba Canada par-ci par-là na ba Afrique donc naza très très reconnaissant. Dans la vie, nanga ata soki ezalaki te ke on a bénéficié 1 milliard neto linga batu mais on a bénéficié audience na nango lelo ba ozela disque ba bi ke Bogis la disque po ba mona qui est pas papa chéri po ba mona qui est pas papa Wemba donc c'est vrai au longwa ndam tikala ndam bon pona kolongwa wengeza non kolongwa wengeza événement te
wenge ezali ya papa chéri ye moto aza éternel ya wenge parce que ye moto abunda komba ya suka na monstre wana prédateur filme wana ocomprendre biso tona biso kaka bapaya na kooleka na nga comme mpe naza ya oleka mais oyo eza important même na leki naza obligé ya kohonorer respect na ye kibomoto na ye vis-à-vis na nga lelo nakokanisa ta mosusu aza mabe c'est bien bon mais oyo ezali important yali fo nakanisa journée ya absence na yo Léonie jour asimba ngai na liboko bato bayoka doléance jour wana je crois mokili bayeke de quoi bokisa oyo ozala capable même soki ndenge na très très reconnaissant na ye c'est mon vieux donc na peur de rien naza ni koka naza ni aveugle naza na maboko naza na makolo naza na mutu disque ezobimaka te bato bazoyoka ba le passé mort le passé mort donc jusqu'à ce que vous dévoilez kaka secret yango donc le passé mort parmi baptiste to retrouver le passé talaka le passé est mort ça on m'a moqué nazangi makoki ya kokokisa posa na yo prière nange epai ya nzambe apesa yo kimia ye naza deja okipe na mesana te bamélange ndenge nakosa yo te nakokosa henriette wa mute ntango nabandaki obondela omonaki ngai yuma bonheur olandaki lelo ebongwani malheur nga mpe nakomi incapable ya kozongela yo po amour nazovivre eza original Henriette Ouamou. Donc là, vous retrouvez le sous Bogis bon paiement. Donc voilà, vous titre on a quatre albums. Mais Bogis, oui, que il m'a toujours na minère, oui, m'a toujours na mawa. Pourquoi? Parce que là, la réalité, quand on a un auto, mawa déjà déjà parce que minère et puis ça tout le monde. Merci à toi. Bible, le but tout là, imitateur et à Christ. Nous avons en colère, riche en bonté, Dieu miséricordieux. Qui dit musique, qui dit miséricordieux, qui dit mawa. Cela veut dire toi, on a deux gammes principales. Toi, on a majeur, toi, on a mineur. Bah, grand, surtout en monde, ben, on a mineur. Mineur, ils ont mawa. Au comprend. Maintenant que tu as tu as fait une invitation. Personne, banda botama, le a 30 ans, 40 ans, 20 ans, à ça la bibliothèque, moko ya esprit, ya mémoire, il y a qu'on noté ba invitation, ya ba fête, toi, kenda, ba mariage, ya ba diplôme, ya ba collation. Mais je crois mon surtout à noter ba date, moko bo ya ba liwa. Même ya mboka, même ya papa na ya maman na ya mwana na ya cousin, ya pirier. Donc nzembo fait à la main parce que son nzembo est fait le bobo sana non mais son nzembo est mawa etika la pour la vie. Donc je crois la famille à Michael Jackson na ba fan jamais ba ko bossa date akufa. Mais nasi ba événement ba concert belay ba koza ba bossana mais date so akufa na etikali noté na mitu na bango. Le 4 janvier 1959, ils ont noté la mitu ya congolais nyon surtout. Mais est-ce que ba nyon surtout ya ba père nyon surtout ba congolais ba kufa le 4 janvier 1959? Non, ba misu ba père na ba tilo bazana bango. Mais ils ont date mot symbolique ya mboka. Nous aimons nos faisant na majeur wana mubulu. Nous aimons faisant na mineur, faisant na mawa. Modèle nous a nani bogis bon peu malade vous mozoyé mobino nga moso na manzo tote opona passé na ngai molela nanga papa na poni o moustache ya mbongo oh Mathieu charmant Vedalias Ntesa Mariam ma commission mingi na bato kobebisate rendez-vous lelo na longwa epai ya makati vetabule obige tout va na biso ani zela na keto modèle nanga kitoko leki makasi elongi lokola mwinda paradiso litama lokola tomate ata lobi eza kokota zolo lokola mbuma loso nzela mino échangere kwa bakoti biso lala. Donc, il y a un modèle et belé à Yahweh benisako dolinkuga mayas baba modèle na biso bomengotana revenga yo ulamuka ose mpongi bapasi na kobelela Moïse o pasi ngai loboko moko nanya kosungela nga Moïse nasalela kase batonga ina famia babola mawa wave bailo kanto parce que lalaka obike basé belé je pense que patari wambi papa chéri binadama donc au sali a été au rasa c'est pernon au sali a été
eza ebele Quand mort. Attends, au Pessara, il y a Kala. Ouais, bah faux débat. Il y a bah faux discours na télé on m'a opé ça. Oh, mais quand au Pessara est bon, ça. On a bah faux débat. Alors moi, il serait moqué. Il y a papa chéri. D'abord, Nzimbo est marqué au Pépanaï. Oye katonga immeuble, y a ba souci. Okata motema nanga. Et pourtant na horloge à motema. Tozalaki na minuit. Ya ba inga. Na déontologie ya bamoure, égoïsme ezali permis, ponzo tezanga pièce de rechange binadama. Merci beaucoup, Bogis Mopema. Merci beaucoup. Je pense que... Na frère na lingaki trop, Emerose donc aimba très bien à sepela na corde na Emerose, aimba très bien. Parce que là déjà Bogis a annoncé, donc là d'ici là tu appelles à Emerose et puis dans la grande équipe il y a Wengi musique à maison mère Kalami. Bon on a binobé hein. Non, ngana za fanatique ya ba artiste. Cela veut dire naza wana ko bunga te mutu te na orchestre ba imba bien. Na mboka ba artiste ba zebeleza mo passe lo bagingandi Bogis na za artiste. Oyi ko zaloza mutu mo za ko za leki no to ko za vie no on a fait mérite à baninga. Mais pourquoi pas yoza nani? Lelo to mona mokili ba grand tout ya monde ba beta bale ba okumisa Messi. Ne pas dire que ba waza ba fouteur ba otala peke non na tour na obeta bien. So moninga ebindima ye. Na yoki na mo banzembe belé ya ba JDT ya ba Blaise Boula même na maison mère na yoki ba vocal na ba bilo soka intervenir ka mokefo ba geno yem taza wana. Da yebi bulo na tunani na yebi été. Donc première fois na Bogis na mona na notre salle émission. Mais na ozanga te ko ebise ka travailler bien. Alors continuer à travailler bien c'est tout. Tozane kala mingi te donc j'aime rose ozana je crois que parce que le bo ma biso famille na complexe. Soki na ndimi échanger ngani. Échanger de l'euro. Je crois, donc moi, partir, on a Bogis, mais ça peut bien à Didier Ngunga. Hein? Donc moi, on a pris ça solo et puis, la cité Kimbour Noir, monté malheur, ma vous. C'est beau, ça était président comme mail. Et puis, il get business, c'est-à-dire, sur une à propre fashion, la bandale, on a la gimone, on a parking, ou boy, il y a mis sur un c'est-à-dire, il get business défraté. Alors, Bogis, bon paiement. Album notre retrouver on a date non pour bientôt on sera préparatif pour préparer c'est ba makam ya ba clip de la comivement na disque ça déjà awate za libanda donc on a déjà producteur bon makam wana oyeba mamuto ya da direct nzamba zali direct donc nzamba zali kuna déjà kimezali to côté étape musu za susu ya makasi ya sala ba clip donc na présenter moi ba clip moi na bandenge mo na lingaka après disque mango bakala mingité donc ndenge ezali eza nango type civil te eza disons eza type militaire to bazo pekisa Iran sala arme nucléaire te eza type civil quoi comment orchestre ezali Bogis Mopema na kontana mona mama idéologie ba Congo cela veut dire au monde il y a ba congolais ba orchestre eza bien ba boulelo déjà orchestre non excuse cela veut dire que eza bien et promouvoir biso bato ebele et bomisi pe ba via bato ebele moni ba orchestre eza bien mona artiste ça disque l'artiste va vivre bien te tant que bien artiste mo boyemba na yo sepela na e na peso exemple na on a carib na outé mission mon chaîne biso mo mboka na moni ebo loté na entrée na ebisi ke na posa to emba na yo ebisinga non y a pas comme faut ça 20 tonnes et tout ça nga abu direct na fanatique n'est pas emba bien mais tant mususu et cause la pe via ndimi mais tant mususu batu mususu o banzinga nzinga vie au moins peut-être mono komisa ma papu mais artiste to ça pe dio mo etikali kitoko mais biso ce que comme les musiciens za mwasi ya mutu omoni donc musicien comme les tous za mwasi ya mutu na bino ba wenge parce que dit que même depuis déjà ma musique congolaise depuis eza makambu ya musique congolaise bo to condamné mais viva papa Mbappé ça peut ba redi ba chance parce que pas na bino yango to ba na mituna parce que na idéologie ya wenge ne to edi même temps Jiba ça qui album na effet de l'amour il y a eu toujours des problèmes par après donc ndenge Jiba pesa ki opé chance tout le monde la que neti comme si papa chéri azo livre ne to ke no paiement bon omoni nga naza idéologie tu vois ça matin na wenge omoni nga naza sika na makoto na mama musique par rapport à ba kombo tanga ba wenge ya ba baza ba vie na ye uniquement na télé pour na ba makamwa neti nga na s'attaquer na bango baza ba yaya faut pas historique hein non c'est bon ba yaya faut plus ba grand respect pour nga na ça la chemin nga bango ba ya te ko lo ba ke book ça na doit ça la disque était faut na devoir bango respect mais tolobi par rapport à la réalité mususu ezali parce que union fait la force omoni couleur mususu pe le ko yiko za la pe boy et ye mami pe boy sali eloko mo pe boy
bon mokili ezotambola bongo mais naza plus mingi mpona promouvoir mingi album na nga